Oui, qui kotala yo na makambo sala e ko kanate hein. Ah maman. Moi volume s'il vous plaît. Nzamba za bolingo maman. Nzamba za bolingo. Na moso na mitali na tamboli na nzela na mo ba jeune ba bela maboma. Na ba ngape sulubi pe ngaza lo ba jeune na ko mepe liboma na kufa déjà kala. Eza ngolu o nzamba sali ngai ina telema lelo liboso bato bona loba. Eza facilité. Makambo na mona mama Tiffany. Makambo na mona tala na âge wala ina mwana muke lenge na so lenge ya na simba change oyo papa na mama ba yebite bosan te obo santé avant ma taper faut de ablution ça l'ablution au cas de charte ndé au que matina taper au ça melanzambe et ça principe pour la catastrophe. Est-ce que man tu vas pas nous ça mimi na balabala. Tu vas ma pompe elle est le monter. Tu vas ma pompe la pompe elle est le. Ba tu sois ba on ba boka. Ma il est ma o ba sali prière. O ba ben aya, ba sali aya, ma il ba sali ben aya. C'est soit ça il y a un et comme l'esprit ma ben na carte sango. Ndambu et na simba makambo mabe tellement élevés. Tellement belé makasi ba pratique na kinazo bakisa bakate na li série mona kinazo kisi mo pan de comment quand on a côté monde dinia c'est-à-dire monde ba musulman et na monde kisa bakate na sala ba mwali belé to tamola bango banganga belé to na bango to beti cérémonie mutala zel to limuse zel ce qui ce que le salamité il y a pas de liouza ce qu'on confie au kembe directement dans le tournoi de l'union comme il y a le moment ya kobongisa yo na nzambe tu yo kana ko sala lo ko toilette te ce qu'on sa prière na yo fana na kata ndaku to na balabala ko sala kana toilette te maman muteme kitanga yi ne par là na ko masque na noso bi ke islam na toilette e bana na raté. Parce que toilette c'est un monde de mususu. Monde de la toilette c'est un monde de mususu. Ba to ba sala na toilette ok na toilette kuna o se ba vanti o ba solo o seka o ba solo fina toilette o bi toilette koto zawana c'est un monde de moko dans la sorcellerie à Makas. C'est un monde de la sorcellerie tellement Makas. Et tant que les toilettes il faut ça me la kanza. Aussi ma ina yo que tu la toilette na douche. Ça me la kanza même si na ma ina yo. Et ça nous parle de l'homme, mais ma caméra, ma cérémonie, ça m'a fait la toilette au éviter. En toilette, douche, et ça, ici, quand au monde à ténèbres, et il n'y a qu'à ma casse, la carte à la toilette, voilà. Il y a un monde à chrétien, il faut ça, mais la consommation, le pain, il y a là, au sommet de toilette, c'était. Au sommet, le pain, mais au sommet de la balade. Et là, la cérémonie, ça m'a balabala, et là, la cérémonie, ça m'a mangou, et là, la cérémonie, ça m'a raté la toilette. Il y a un plupart de bateau, quand on le pain, on a bien, au côté de la monde, on a quand même si batté. Au côté de le pain, on a bien, au côté de la barre, parce que dans le tout, mon côté géant, mon temps, avant la carte, le pain, on a la toilette, voilà, mais avant qu'on combatte ma vie à battre, avant qu'on combatte les toits à battre, avant qu'on combatte la monde à battre, on a eu peu de monde, le côté du pain, on a un monde aussi mal insulté. Il y a tout ça, mais l'ensemble, madame, tout le cancer, mais la vie, la mission, pratiquement la mission, et dans ma caméra, la vie qui n'a pas eu en haut, et dans la cérémonie, ma part, on ça, voilà. Il y a directement dans la pour invoquer les souvenirs qui n'ont pas, voilà. Et ceux qui ont un esprit faible, même l'esprit, on va combattre les bateaux, la carte du pain. Au moins, la bateau va faire signe, au moins, la bateau va faire un combat, au moins, la bateau va faire un combat, parce que l'esprit, on va invoquer, voilà, la carte du pain, voilà, n'est pas comme une combat, mais ça va faire battre. Il y a un ancien dans nos chrétiens, il y a la paix, ça vient de pas Jésus. Au sein de la pratique, aussi, au final, on a pas tant que on a biqué côté, au moins, on a biqué côté, ailleurs. Après, on a prier, voilà, au participer à la temple, il y a pas aussi que toi, là, il y a enregistré la carte à monde, voilà. Et l'homme qui est comme un combat à cause, il y a biqué. Azamwana motote, oako sangai, abongwa ni pete. Le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien,
Shalom chez vous, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux dans vos postes. Et Jésus-Christ reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est la vôtre, la princesse de l'éternel, maman Tiffany Mokoa, chez Nazaréen TV, table sainte, émission Nabino, témoignage, émission Nabino, prédication, émission Nabino. Mais ici, nous sommes dans cette émission témoignage, ici, on va expérimenter ma kamna moyini satana ba expérimenter ba kendaka kobeta miso pai paite bazongela kala princesse et lelo tozali awawa poété l'évangéliste Arnold il a expérimenté les choses avec l'ennemi à Saleli Mokili et aujourd'hui le Seigneur l'a appelé à un pasteur à diriger tonga. Sans plus tarder, j'ai dit shalom l'homme de Dieu. Shalom maman Tiffany Mokoa. Bonne santé. Ah, santé vraiment. Merci beaucoup. Mais avant de élément oyo ba perception na régie loyembo oyo ko sepelisa mingi maman Judith na papa José na France na Mela et ko sepelisa mingi papa Michel na Maïba na France. Pourquoi pas Dada Nzimbu, le cœur de JC Nzimbu, le pasteur depuis la Belgique. C'était le 22 juin. Tous à la Belgique, précisément à Bruxelles, pour un concert où il a organisé. En tout cas, bateau ne se pose pour sa émission. Vous avez pour ça, Nyon Sosa, pour ça, Kozanga Kobenga Bisoté, prédication, on a côté à l'église, et tant servant de Dieu, pour na Koya Koyemba. Pour na koya koteya pour na kosala émission tozala na pona bino mais ba tshepso lo yembo bongo tokozonga na sima yango ngamuke régie ya vous sana bomo asana bomo yemba atamile ata yemba atamile merci le roi de roi. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, Salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore, encore, encore. Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Afandi, 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 afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono de tika yeso afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Gatela yelo sako. Gatela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salango boye. Dose, 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 dose. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Adaba ministre bakokata. Merci, merci beaucoup. Que le Seigneur nous bénisse.
Mbaya Mungu Ikwapi Nekab Nabete et ses pélitions. L'homme de Dieu, shalom encore. Shalom maman Tiffany. Bonne santé. Nous allons rebattre la toujours. Oui, qui kota la yona makambo sala ko kanate hein. Ah maman. Moi volume s'il vous plaît. Nzamba za bolingo maman. Nzamba za bolingo. Na moso na mitali na tamboli na nzela na mo ba jeune ba bela maboma. Na ba ngape sulubi pe ngaza lo ba jeune na ko pe liboma na kufa déjà kala. Eza ngolu o nzamba sali ngai ina telema lelo liboso bato bona loba. Eza facilité. Makambo na mona maman Tiffany. Makambo na mona tala na âge wala ina mwana muke lenge na so lenge ya na simba change oyo papa na mama ba yebite ba biso ke obela liboma la 15 so liso o de colonne te liboma makambo leki ya motu oyo leki ba para ko ba osala te ngana mo sala mais le lonza masalinga ngulu na mama mosala nzambe za tellement ngulu asa reconnaissant liboso nzambe wa ya ona linga ka te ko saba partie mama nzambe nzambe leki nyonso tu. Mais l'homme de Dieu, tout le monde a quand même mis musulman, tu as monde entier. Avant que les musulmans témoignent, parce que les musulmans, des personnes qui sont aussi makamuna na kata islam, yo moko barake islam malamu. Voilà, tout le monde a bango na mai. Mama ya nizaka mwangu ngabecho mwana bimili banda asokole longa asokole maboko mai tike na balabala ba misuba banga ngoma misuba banga te secret ya ba mai wana ya kosokola maboko kosoma na mwa na mbilika na bangwana ezala kani bon mai wana za mai boba sala ka blessure c'est-à-dire ba se purifier asala blessure asokoli longi mis sous 3 fois zolo 3 fois monoko 3 fois mato ya sokoli maboko makolo akata shada na loboko nayo c'est-à-dire à se purifier après bondeli nzambe des périmètres à matatapi aussi le temps c'est purifié de moi matatapi ça te te obo santé avant matatapi faut le la ablution ça l'ablution au cas de chat dans le matatapi au cours de l'ensemble et ça principe pour la catastrophe est-ce que moi anti bas pour nous ça on mimi na balabala te vraiment la pompe elle est monter vraiment la pompe elle est monter tu sois ba on ndinga babwa il est ma au basale li prière au ba ben aya basali aya mai no basale ben aya c'est soit ça il y a un et comme l'esprit m'a bien d'accord ça ouais là mai no basole que longi avant fond la pompe aka beti bismillah et tant va beta bismillah voilà a fond li pompe azuma voilà soko no sortir la mbilika ça la blessure là c'est ça la ici ne argumentaire taper que ça prière mais tout le monde appelle un souba tika la makolongulu na taper makolongulu mais différence c'est nini ba on a bakimbangi c'est tika la makolongulu ba misima pe tika makolongulu bon ba on sala biloko ça mingi ya ancien alliance on a ta on zamba sa moïse a poussa na awa longo ba papa na ko poussa liboso ngate na ma papa ils ont biloko ya ancien alliance akala ne ba ba zula nzambe na bango c'est là ba enseigner bango qui est tout ça la boye avant mata pour ça enseigner mobimba avant comme musulman on va taper ça pour enseigner avant mata taper faut enseigner avant mata taper ta prière à liboso musulman ça là il faut ça la purification il faut y bango non donc ça purification sur le 3 fois voilà prière à soit ça monte au sur le 3 fois le 3 fois numéro 3 fois mato 3 fois au sur le boko 3 fois makolo au lexima na mutu na yo ndo kata shahada la ilaha wa shahada na muhammad wa rasulullah donc kata aussi sindo mato bismillah basina tapi et ne tapi wande au ça prière non par rapport makambo sambela yo nzambe na yo o bamba lo bakawala ala ndebo sambela o sambeli aussi sinon kitino tapi c'est ça ndio sala mai wana kubaka ya ngoma ya pompe mai mabende o basala aya na bango duwa wati duwa na mai aya ndeza mai mabe so simbia wana mai ba demo de la côte na kati so métier ndio ya problème c'est ça on a na lobanga. Merci Totike Longonga pour ça la témoignage. Nzamba pambola biso et conseil nanga vraiment la pesa ka nzamba ya bisa ngamba témoignage oyo aussi le toko de kaka émission témoignage kama kamunga nzambe na ça dépend. Na bi ka kaka témoignage ya biso pa mama Tiffany to lobeli vraiment mi te to lobi kaka ndambu et na simba makambo mabe tellement belé ya makasi ba pratique yo na kinazo ba kisa ba quartier na li seri mo na kinazo kisa mo pande ko moko ta na koti ya monde dinia c'est-à-dire monde ba musulman et na monde kisa ba quartier. De pour ça il y a qui ça va recherche ba kisi ba quartier et na kuta ndeko moko ko va venir moko sibo akota mabele déjà et ta na kuta ndeko wana azoba bilo moko ta ngo braza et après ça la numéro ya docteur Kumalo et docteur Kumalo wana so ngo so na ye po aya sali ma kam fo yo kai qui a yene et confirmé que docteur Kumalo azawana nde okota contact na ye
Étant en bête, numéro de docteur Kumalo dans un système à téléphone. N'imposant dans mon okona, nani na litoi. Ça litoi, elle a facilité la yoka, docteur Kumalo Zoya, mon okona a facilité la yoka, docteur Kumalo Salini, ayokanga. Étant imposé la bête numéro 1. Ne na yoka suko docteur Kumalo aye, ayaka na mutuka. Tant on a mutuka, ça se va voir mutuka, le boulot matoi. Et des types klaxon en pipi, à télé ma paix, bonjour, docteur Kumalo. Et n'est-ce que soit là par rapport au numéro 5. Et dans le cas de docteur Kumalo, il y a un makas. Il y a des démonstrations, ça qui est la carte, voilà, na cause de machette, ta papi dans mon tour, dans un coach dans mon tour, ah, au monde, machette coach, ma qui est tanning, dans la démonstration. Ma qui est tanning, nous on peut appuyer la bimisi machette, voilà, pour t'aller kaoki, ma qui est le monté. Na cause si les canadiens gilet, tu as tout le monde, 4 autres, on a mis qui est ma pota. Pour la banque, ça vient de là. Ça dit que on va monter n'importe où, mais c'est pas tout le monde, ils ont qui sont autres là. Tant que nous va pota wana, et banque ici au montant normal, qui est aussi ma case autre là, pote kaoki. Na cause on me dit que c'est la cause on n'aura plus son ah, ma qui est sur pas n'importe. Nous on met à prier wana, des scènes, ma qui est si maman pote kaoki. Et na cause numéro wana, mais la cause numéro, il y a guérison, c'est-à-dire il y a Robi qui s'abat. Mutaobe la mbasu, mutaliboma, mutaobe la maladie, tous les malades ont spirituel, bako yane pas dans ngai et par là on s'est mis à petite prière, on fait la sentir malade, on n'est pas dans là, né dans un malade on a boire que la balabala, nous on est avec la balabala, anyati malade, il m'a besoin de parler, bah bête le mutu, nous on est malade, bah le monde qui est pas mutu, on s'est venu voilà, on nyati yeux, né la comment dit qu'on ça la cérémonie voilà, et par là tant on est comme dans Nzambe, n'a pas raisonner le comment chaque partie dans le monde voilà et là qui est le cas de ça on s'abat donc cas de ça ce qu'on va détourner de wana et là comment conseiller lorsqu'on est mal là comme ça que même maman mutu d'abord on est dans le monde il y a un moment dans le monde qui se cause qui ici au sein du camo de simbi c'est que le roi n'est pas nous a raté ou l'andi et là pour les appels ils n'allaient pas dans rater ce que tellement zui sur les zui et là tu sais que le mot qu'on nzamba ta kati na yo il faut jouer la vie na yo tellement va presser de ba peso va au sali lango so so za presser te mbe sikolo o fait pas ça sali ya peso comme ça le roi il na ye ba pesio on za ngolo ko yo nzamba pesa kati so ba guérison na robi ça dans monde wana ko bombe la peur ba bika ba mbasu ba bomba ba catégorie so là on nzamba sa kati sanga ne ba pesa kina numéro wana na do de kati sali et comme ko ça le roi ya bango mais c'est bango te et ça il do on nzamba te kati sanga de ba détourner nga et kina ninga mabe. Et la pratique on va dans le salon et pour le moment normal les habits qui a bien c'est un autre moulangi na dans tafu na moulangi ça pourquoi na carte na tafu na bisu na tafu na moulangi on pousser na juste j'ai na tafu na carte là on molanga vraiment ma pota ici ma quelques minutes ba pour ça et disparaître pour le moment bien mais na mis sur les armes des qui m'a bien ma case et là nous ko tout fait vie nanga et que tu fais toi na ngai pe na monde a ténèbres naza directement enregistré na kati ya monde wana yango ça chrétien bato bataka matambi na ndako nganga soko ti matambi na ndako nganga yeba yo ka liboso za enregistré pe ami ba ba zo toile na yo yango mo na 10 ans 20 ans ça va combattre sur le lote lobité après 20 ans 30 ans bossa là n'est-ce que bitumbe ko sa vie na au passant ndako nganga au tambola par-ci par là ya au kokuta na combat moko après 10 ans 20 ans 30 ans ne vile comme la bitumba yango to pesa vile c'est pour la yesu nanga pesa yo mo c'est ça mo yo moko nde ba ko so ba pesa yo en 2030 ba pesa en 2024 et ça gloire on ça c'est pas là yo nde ba pesa en 2024 ya pesa vile pour la yesu masia ngai mbe ko na yo mo sala nzambo ya tembe na te yo na pasa ba vie wana et le yo na ngo zaki vie moko na ina distraction mais ndengo tamola ki na kisi ya ndekona msusu apesa que condition ba pesa que zani ya condition doit être comme code apam après ça va il me wana ina condition de soit numéro pamba ina sema kama numéro pour nous ça ka ba démonstration na kati ya kisa bitumba na kati ya comme belé makasi eza ba kisu c'est ma condition bikila yango ezali na ina bikila belé makasi ndo moment na ndenge mutute te na moment était mais na participer bisika o batangisi makila olonga bazema bato na participer na sala ba mwali mebele to tamola bango banganga belé to na bango to beti cérémonie mutala zem to limusi zem na participer mais ko beta muto susu wa so tant que lui ça zeme ki na wapi conséquences ezanga ta ba limusi zem ale ki na monde na esprit parce que esprit za kosa makila bango bazwine mwana ba ki omela makila wana siko nde bazwi makila mwana wa meli wana yo siko ni bazwi bo ko sa bazwi ka mwana wana siko bana o ba ko ya bina libumu na yo ba kangi l'étoile na bango to obo tate au moins ko conséquence à mona ténèbre yo mona zina kabi mwana moko mais siko lobi ba ko ko siko kindumba
bakobloke génération bana boya na nsima na yo bakomi na problème mais yo kende opesaka mwana moko akende na ye mpo situation vie eza normal te makambo esimba te na sacrifie mwana wana osacrifie etwala bana batike na nsima bakomi étouffe et osacrifie mabota na yo osacrifie vie na yo moko lobi vie ekomi na komba akoza bikenda ekenda bikotakota ya topesa vie na so mpo na yesu masiya bapratike oyo oza olanda ngai osala bapratike mabe wana tika pratike wana e pratike wana ememo enfer pratique osala wana ekoti so lola te otikala jamai okota lola mpe na vie ase soki soki alèvement esalami te yeba liwo ezali soki okufi okokende directement na lile tourne de onyokama yango c'est le moment ya kobongisa yo na nzambe nga ta nazali na monde wana namonana na bien nga nde singa babenganga abara na kombo ya yakiyaki babenganga abara mama na porte baesprit na nzoto nanga nde mwana noseka bila nakoseka te ntango akala ta nakosa baesprit na nzoto nanga mpo mwana noseka surtout so 12 ebeti baesprit etelemi boye naseka su te nakoki akandakanda mposa nabunda ata nakei classe professeur atuna mutu na classe bona répondre te naotala mutu na sala bayo basala na mayele te boye nazali nakoma na niveau nakotala kaye mobima na kaye tu makambo eza kati ya kaye bapesa aide me mpo makambo nyonso to okanga yango prière tu okanga wana ezalaki so apesa biso aide mémoire c'est-à-dire aide mémoire to naotanga yango to naotanga prière etikanga na mutu mbala moko yango na bakoposo biki magique aide mémoire natangi basalaka basako tosala nini na mai ya mungwa natiaka yango na beti prière wana basalinga aya wata naomela yango ozalaki mpe na porte-monnaie magique porte-monnaie magique ezalaki te na balimero ya demotion mbongo ezalaki mais na porte-monnaie na kati ya balimero wana ezalaki nakosala mpo yango me nasimbaki nde wana te mais ezalaki mpe nakopesa mpe motu mpe nakozwa mpe yango me nayima base na makambo wana te olandi nyonso to nakosala yango sadi kopesa tolakisa bitumba ndeti jour mosusu nayopesa mwana kasi na ngai nabiki azoleka na chaîne na biso awa nayopesa mwana kasi nanga kisa bitumba tellement ye première fois azwa kisi wana elo epuseki yala na ngai azwa kisi nakendaki epa na bango na kingasana bafana na kingasana ntango nakei nasika nango mosala kisa bango bamutu bakisi baotianga tembe nabeti bango na démonstration azwi moto yango nakotisi ala na monoko a ni a kamosi bamakile ayotanganga na bibiso boye pa makile mwana kasi nanga nalekile nayi bango bayalekile baondima te naye sava nanga asala démonstration motu moko abela aza oteka na obela petit frère mwana kasi mosu akobela yi aoka motu pasi sava nanga nabonde ya pona beti prière papa na nango motu pasi wana na minute motu pasi na elongo eyepa na nanga na boyo na balabala ndesiko konte baconfirme akende nakomi na kisa solo ndesiko epusaka mwana kasi tanga epasa nini ala nanga wasimba kisi nde tokende epa nde toki gambela keba bamama bazala gambela te kabila bakokola kati wana gambela la bamama bana bakisia bayebi makambo ya kindeki babatinda te okosimba kisi bamama kaka te ya yo otika vi wana bamama wana plipa bamama batika bila bakokola kati ya gambela wana bapesaka nazo bandima mosusu bamama wana bamama baza mabe makasi bayebi kindoki ebele babasorcier na bapapa ebele babandoki ebele babakisi basimbi bisimbasimba ntan nazoya tosomba bikwa nina nazoba baparfum bapoudre joli soir baparfum isha tokotisa kati ya toilette yokolo esalamaki nga na kati kamo natie 3 nzolo kola mbunzu nanga na kati nasali nazoya kisi wana bamikwa nina natie ngo esalingi elomo te na kati petit frère nanga esali petit frère nanga loo te po petit frère nanga déjà azali na kati ya monde wana asalasaka biloko wana siko tellement mwana kasi nanga première fois simba kisi erreur nasalaka israel nde toilette bayokana te parce que toilette na monde na bakartier kisi ya bokoko obengaka kisi bakartier israel mosusu nyonso ya kisi nango il faut kosala na toilette ekomplikaka nga nazali na notion na te ta na kati mwana kasi nanga mama nzolo na mbunzu miso ekufi ye mama tifani nakasi mama aventure nazomona lisusu te mwana kasi nanga jola oleka na émission ya biso awa namona lisusu omona lisusu te miso ekufi na mamona te kote na confirmaki eza ya solo miso ekufi ntango abimi na douche système ya douche osali boye etala na mire oyo ya ndako na douche yango ntango abima boye mbunzu ebetali na mire ya ndako nabi oma ya solo ma ya kufi miso solo ndeko na moko te mboka azalaki wana moni te tobimi na douche bozomela biambe langwisi bino tozala maîtrise toencadre mwana kasanga joel tokoti na kati ya ndako na salon aladi nga na petit frère nanga etango alali toluki basolution tofanama pendant 10 minutes afali 10 minutes miso emona te naomona te ndaa boye bobenga mama toyesa mama vérité nabi toyesa mama vérité biso na famille esino makambo oyo te sei natali na petit frère nanga bogabi ne waboye ya bango bataki babraza tokende so braza mpo na famille bayebi biso makambo oyo te soki famille ebi makambo na nde mwana kasi sokufi miso boye bakanga so bandoki bandoki kotoki bandoki katana te tokoki banimero te tokokima bango boye te tolukana solution esesaka mpe te na prière
abeti client wana abeti sorat lobi simulata abeta bisimila mama Tiffany miso Joël efungwa mimba pasteur Joël efungwa mimba mo muté muta mama likolo ekitama na sema bo abina moni mama naje pas mutabrasha na mwana sika tala islam na toilette yo kana ko sala ko na toilette te so ko sa prière na yo fana na kata ndaku ko na balabala ko sala kana toilette te mama muté me kitanga yi ne par là na ko masque na notion que islam na toilette ba na raté parce que toilette c'est un monde mususu monde na toilette wala c'est un monde mususu bato de basaka na toilette ok na toilette kuna o sa ba vanti o bet masolo o seka o bet masolo na toilette o bide toilette koto za wana c'est un monde moko za na sorcellerie ya makasi c'est un monde na sorcellerie tellement makasi et tant que les toilettes il faut ça mais kanza aussi mai na yo que tu na toilette na douche ça mais la kanza même si na mai na yo et ça nous parle yo moko mais makambo ça ba cérémonie ça makata toilette o éviter en toilette douche et ça bisika au monde à ténèbres et nyaka makasi na kati ya toilette wana yango na chrétien faut sambela kosomba lupango yaya osomba toilette te osomba lupango mais osombi balabala te eza na cérémonie esalamaka balabala eza na cérémonie esalamaka mapangu eza na cérémonie esalamaka kati ya toilette yango na plupart ya bato okotaka lupango wana bien okotaka na mbongo na makambo esimba te okotaka lupango wana bien okotaka na bana baleli yo bana parce que eza mutu moko to géant moko aza na kati ya lupango wana to na toilette wana nde akomi kokombatre bavie ya bato akomi kokombatre betware ya bato akomi kokombatre na mbongo ya bato ozali na yupenda mbongo ekota lupango wana mbongo esimba lisusu te yaya tosambela nzambe malamu toluka nzambe na vi na biso bapratike oyo aye biso eza makambo na biki na sali yango eta bosa baseremonie mapango nasala wana yeba directement naza koinvoke baesprit mokita na lupango wana e soki eza bato ba esprit faible nde baesprit wana ekokombatre bato wana kati ya lupango omona bato oyo bavie esimba te omona bato oyo bakomi bakomba omona bato oyo makambo ekangami bango parce que baesprit naza koinvoke wana na kati ya lupango wana nde bakomi kobebisa bavie ya bato yango na osenga no chrétien yapesa vile mpa na yesu osala pratique mabe aussi okena ndako ya nganga temple ya nganga ezaka babikeko te omona babikeko te yaya ataka na obetele priere wana oparticipe na temple ya nganga yeba otiki etwale na yo mpe oza enregistre na kati ya monde wana elobi kine ekoma na bakomba a cause ya bikendakenda bikotakota yango na biso na moment tozali pesa vile mpa na yesu masiya bima bapratike mabe luka yesu apesaka mbongo ngai nazali par ignorance basentiment mokili parce que loyenge nde nanga na kosala biloko wana mais ntango nayebaki yesu namonike nyonso nasalaki wana eli buzoba nyonso nasalaki wana yango pamba e yesu aleki nyonso na ina luka wana yesu apesaka mbongo yesu apesaka libala yesu apesaka élévation yesu apesaka miracle ya napesa oluka banganga mpo na succès luka yesu apesaka succès napesa oluka banganga mpo na miracle moko oyo libala to mpe voyage yaya nzambe apesaka voyage apesaka promotion voyage ya kisi okendango me ya voyage kuna ekomeli lika mosusu oke voyage na ndenge ya kisi me lobi kuna mokande ekomeli opasi oke voyage na ndenge ya kisi lobi kuna peyi okei ekomeli okomba obala libala na ndenge ya kisi me libala na lobi kuna mabota eza te parce que ozwi bapesi yo libala me bakangeli mabota nayebisa chrétien moko soki obotami na famille bachef coutumier yaya yeba ndenge oza bongo okomi na komba ya makasi efoluka nzambe plupart bafamille bachef coutumier basacrifiaka bafamille na bango omeakatoka na population olai chef coutumier yaya population chef coutumier oyi na cérémonie asala mpo na famille génération baya na nsima na ye ateki bepoile na bango yango ntango yo okota bafamille ya bongo oremarke eloko moko bino tu ozalaka esika moko ovoyage okenda poto na libala eza te okenda poto na mosala eza te okenda poto na kobota eza te obotaka me chance ya mbongo eza te baétouffe basacrifie bagénération bato yango na oyebisa yo soki oza na linie bachef coutumier yaya yeba ndenge oza basacrifie avi na yo eza biloko na biki na moni yaya nganga soki oyebiso te to mpe kokola na chef coutumier soki oyebiso makambo wana te eza na secret oyo tozali na makasa mwana oyo toyina makambo wana enakoka so deuxième numéro nani ndeko nanga uti mboka ezalaki na koko na biso azalaki représentant ya église ya nzambe mpungu wana eza makambo minene représentant ya église ya nzambe mpungu yoko na mosana ye awa sikoyo koko na biso bazeke songo kufa il faut tika charge wana mpa mama ya mwana mwasi e mama aboyaki charge wana akimani makambo wana etango mama akimi makambo wana nde sikoyo koko na biso soki batikelaka ngo nani toyebaka te ti lelo nde koko soki na mwa mo so atemi so mikumaka mwa so kitio mikuma aseyake amikufa ye moko amikota kati ya mwa wana nde akufaka e nde sikoyo ta makambo wana esalami
moi ndeko na uti mboka ya pesi na numéro ya koko na biso na kufa wana ya nzamba mpungu wana yire ko nzamba mpungu et numéro na ki ya cimetière ya Loïc yé tant ma pesi na numéro wana na komi ko travailler pe numéro ya cimetière ya Loïc yé oya dia koko na suko invoquer l'esprit par rapport à koko na bela koko na biso na bela ni cimetière ya Loïc yé tant na bela na ngo l'esprit ba yé ba pesi na réponse makambo na sala ya ngana na mona ngoza biengo lu na ko na succès na sala démonstration na pesa kisa bitumba mais la vie n'a pas physique pour nous combattre la vie dans la et nous combattre pour un super nombre de simananga il y a une mission ya luka nzambe la vie mais surtout lundi madame c'est que évangile simba partout na sala ngana ba ba mboka et belé azwa ba qui c'est pas là-bas tellement makasi OK so na nzambe uti mboka la famille na ya luka na tunela tangu uti mboka kuna uina kisi mwana te kuna so c'est là na ngo pesa ngo so ozape soba numéro na mukie on numéro makasi mais bo sala na ko ibongo pe e ko me pa na ngai na ile ba numéro na oyi bope numéro qui c'est là ba numéro ezakani numéro ça appelle ta donné na 089 c'est na benga d'esprit OK so numéro na ça wana appel wana o ça la ngoti so bo ça na ko yi bope comme pas iko pa na ngai ngasi na musa ina na zo ba numéro le monde ta boy so na tambula mbuli na do beta donc est-ce que na autre monde no bipe ko comme na zeki donc makambo vivre ba qui c'est aux conséquences donc aux autres ba tuke ko ba bandima te ke makila et rattrapaka donc conséquence oui on a raison maman quand on a biso o aboti maman aboti ngai abaki représentant ya église nzamba mpungu yo kana nzamba mpungu eza mabe oh église nzamba za baso nzamba za kuna kindoke zali ndeni oh yo yo ba to wala so kana nzamba wa sakola pe po na ba yo so ya kindoke ya magie maman ça c'est le moment quand on a biso tant na ina mboka muta di boso ko ta téléphone na mboka na bango téléphone ya kiti ko benga appel ko na biso abenga la mindela téléphone na bisapi asubo yo ko na so na mindele mama na ndo so tuli ba to ba mboka ba yanzi so tuli ba o za mu yanzo la na o témoin na émission o ba tu ba ko na mboka ba yanzi ba yebi Loïc yeye na pesi ko na Loïc yeye ala ina mboka ba yanzi mama na ndoki représentant église nzamba mpunga ngati ya mama so maboya mama ki mama aussi ba ki c'était na ki makana nde akufa ye moko mikota nakata ya mwana na ya mwe ko basi yake amikota kata ya mwana wana ndi bagenda kunde siko nde kwa sababu uti mboka ya ni meona pesa ka ni meona ya cimetière ya Loïc ye na mo pe ko invoquer on c'est la belle diga ya ko na biso so tant wana bela ko comme na zo ipsoni so na bela pesa réponse ya comment ko esprit mutu to akufa na kisi akoma esprit on dit ko invoquer so ça la numéro là so tant abandon reconnaître que yoza mona kas mais yoza ko connaître ngana yebi so yo to ba ngana ba ya ye papa likamna na sala na nga sa bu na pesa bu na beli cimetière Loïc ye papa na beli si évocation na ndesko likamna lu ka des réponses en soi OK so ko ye ba ngana yebi na so ba ngana senga ye nde ba to so ba invoquer ba esprit na invoquer pe cimetière Loïc ye na pesa likamna so mo par là o ya le je ne ba pesa ngai plus pas ba to ko fa na kisi ba ko ba esprit na monde voilà ba ko ba ko invoquer ba mo sala ba cérémonie n'est exemple quartier la chaque fois la kala so les zombies wana ni un esprit au moins na ya ni on travaille nango akoma po mela papa na zombie ba bele ni cimetière zombie papa zomba ya asali pour makamba travail abundi be combattre 4 a gagner plus pas ba ko fa kisi ba ba esprit ba on utiliser ba yango na yo so chrétien bi na monde wana wana ba be ngao na bibikila makasi na matifali neti nini na makasi sombu ebe tra kimamba muti wana kila liboso faut pola sombu ebani efra pola amwa na ngoli likolo yini wana kilimba so ali tarambu etaika pa ifana siko kimamba tamwa malem so na kibi ambambo kisanga bebi kiso na ina wana bebi yali na leki na bali na lia mko Thompson te yali sa tu na lia mko Thompson te wala na bekila nyoso na o maîtrisant ya 4 le pas on a côté on a côté to à venir à côté faut na côté à gauche et à droite dikola na côté à gauche il faut à droite babi kibala tout et pendant la kata mutu na respecta mon père so na lali nta sauter ngate boso na kucha pongo lali mtaso qui s'est bebi et ça est soudé et qu'il a on est qu'il a mieux sauter on a na battre la jalousie vraiment la ngate beba wana so na bebi c'est qu'il a na bebi boma so na lebi sili et qu'il appelle ça vraiment sans qu'il a lebi sili na bebi boma atona lebi sili au dragon non liate donc comment lien parce que je suis dans le cadre de défense de l'Ibosa, la mission. Oui, il me dit qu'il y a des défenses et sim. Et le Ramona, la Mande qui a autant de quotas, la Kisa Missili,
Pe na ndaba baki na ya misilité. Na ma retraite ko ya bi wanda batiki na misilité batiki na Thomson ta mututé. Batiki na l'hôpital batiki na Thomson ta mutu. Bazu pe misilité batiki elingai. Baba pe na leki na délivrance abo mo mutema. Baba pe na kisi. Tana yo na kutu ba misilité batiki na Thomson ta mutu. Na obanga na konisa ba manza betabiti na wandi amu. Mama na kitaka bilo libosa mesa libosa porta ndako bo ya mesa. Ndeke oba oyo ndeke mboka ba lia kana munene awutama dikolo ba yaba ti dikolo ndako kutina wolia akita ebetsa mutema oyo demo liboma moyo eta yebo kamo ba so na oyo nzamba sali to nzamba sali te ebo bangisanga na bi oyo eza makamsusu oyo se na ba liboma isimo se bondela mama na bondela avana lia ndeke saka dikolo si dibanga na bamba ndeke ona ndeke kote le bangsani mangwana namo dutena prière na sali na bamataka ndeka kina libanga na bawanda babindeka libanga ndeka bo kima na bamedese libanga bo ndalo ngoye mo keti na kwa toa na kwa mira toa na tele mota na ngai na ni oyo c'est eza normal te na zo libanga na bamindeka kelsu ndeka bo kita abo kende nda kita mpoko ya sima na biso akiri ndimo ndebe tambamba ko nzambe oyo ngambute bo mebandi oyo na bela libanga na na misilité na boni su ya des fois ni a juste la l'état d'aller ici maman tout passe bandanga de gemo na bili boma ngo tana sambeli nzambe ni na ministre tout passe disparaître gloire à Dieu nzamba délivrement amen amen maman restaurant ça na que na on ko ta restaurant équipé en na ça aller à misili so na restaurant là so mafumba so sauté misili pour la lia misili kala la la misili na mutu atomson ti le la mutu so c'est pas pour sortir on mutu na la mutu fort voilà tout le monde a trouvé pas ça ngala ya mutu Thomson te ezanga le ngine boy mais il fallait toujours quoi atterrir pour la délivrance na yo comment ça s'est passé voilà to ba ndeko ba koyiba ngo na émission vous êtes makasi on aussi ma parati ma tellement de makasi ça la qui m'a tellement makasi merci beaucoup l'homme de Dieu évangéliste toza mituna totono mais totono en émission ko ya lile bana suka pe numéro de téléphone de téléphone les plus 243 89 62 69 424 plus 243 89 62 69 424 dans WhatsApp na mabutu mo na ça appel na mutu tout ça problème la difficulté ba kambo simba te benganga na bonde pour na yo et makambo na témoigner pour au moins na kisa na kisa tika makambo ya kala na bongo la mutema na pesa vina pa na Yesu na pasteur eza siko le lonza ba mo ça na mo utiliser ngai et benga ngai au moins na bikamwa nzambe or ça à travers yo et combien on va avec ta prière non senga na za kata jela 100 jours combien on va avec ta prière ba ba na lo ko nzambe témoigner yo pour témoigner nzambe et na robonde la pona au covid on miracle nzambe au CPP de mission benga biso pour ça la bien pour ça sous 3e 4e 5e et motivation ça va bien benga biso qui na CPP de mission le kitoko nzambe na osika to pambola apambola mutu ala ndinga bisiko zali mutu to ala nye mission o ke so maladi na mobile maladi wana ko mona c'est problème na yo na détruire au nom de Jésus makambo tellement la vie no ba limitation no so to ba résister tellement na buki on na mobile wana ko mona Yesu nzamba salo bola mafongo la vie na yo au nom de Jésus pour miracle nzambe na ko mona Yesu to bonne lobi amen. Merci, amen, amen, que Dieu nous bénisse, abonnez-vous massivement et bon partagez le 22 juin, tout ça va à Bruxelles. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe alona samia